Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oyebi na yebi sayo. Ata molai abutu suka tongo etalanaka. Soki 17h eza 18h pezalaka. Soki 20h eza 3h peza. Soki 4h eza 5h peza. Sur cette terre des hommes, on dit ma baninga te poani. Pourquoi vina yo on dit ma bas misute? Te na lo banano pourquoi mon frère, on dit ma ba misute poani. Yo kan sa osa spécial ikola batumususu. Oye za la race batumusu mi mona yenda zate. Sur cette terre to vivre à la saison. Et ça la saison mususu mona ba mange belé, mususu ba nana, mususu masangu, mususu paipai, mususu malala. Soyo za paipai peut-être ngana za lilala. Ata bana mapasa, o ba pili na nzela papa moko, pardon papa moko, mama moko, libumu moko, mais mabota ma air mon côté. Ba ko bota ma air mo me ba seconde mon côté. Yo za yete ye pas za yote. Oh yo za muto shazan wasate. Ko sa li kampo muta tinti yote. Oh, kama to oetela, yoka, ozayo, yebi sabatona ke ngara zanga. Ba kitaba mata yo zayo. O tiko koma bangote, o ya loba mingi ezangai. O aya munen ezanga. O akoma pembe ezanga. Azala le côté ezanga. Ata Bill Gates na États-Unis, aliesa ke États-Unis nyokote. Yo na mbongo boko na Congo mobimata. Yo na mbongo bato nyonso bakoma okima yo. Oza yo naza kuanonse. Vina yo eza ya mutu wana te. Vina yo eza ya mwasi wana te. Vina yo eza ya mobali wana te. Yebisa bango nakokoma lokola bino te. Boni na pena sali kabo po bino bosali te. So yo sepela na basa mikenga alinga ya minene. So linga basa minenga alinga ya miki. Na zanga. Lokolo sayo na domaine ya vie na yo okoresi. Na domaine ya vie na yo kweshuete. Bima! Na vie ya bato ba yo grimace yo. Lobana bango na zanga. Ato tikinga na zakanga. Depuis mobala na boya yo moni komone longwa komono. Waka komona yo. Akenda me yo vivre akaka. Moi sana manipula yo o vivre akaka. O nzambala kayo ekokisama. Bima na monze bato babanga makambo. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Kabamba. 081 375 27 94. Ndima pe baninga. Élévation moninge sa ko passer point. Pour ni bénédiction moninge soit kayo. Pour ni no kendo lo babiloba no base moninga sa likambo. Ta bon tala grandeur na yo. Récite no nde comme ça va diverser biloba lo ba 2021. Na ba lobite ba koloba. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.